na feneki na oloba oyo ka feneka za na fait afinga Karine mais sala émission fuka ma senga bolimbisi. Allez-y comprendre pourquoi senga bolimbisi. Oloba suke Karine atia na kisi. Bat ba lobo Karine amute dingwe. Karine amute dingwe na photo mo ya kala Tracy mbelenga na edingwe. C'est que Tracy be mutakisi. Soton bato baleka ba finga. Muto ndaki ndaka finga Karine de batoro banyama. O finga moi ça salioni. Moi so yo fingi. Finga ka tendresse ngano po tendresse finga rabiso. Yvette a fingi yote, azana problème yote, kolanda batwane elenga Kongo ba otindo finga te. Kolanda bango te. Ba na posa ba vie mais yo réputation non. Oza moi si au bala lobby, Yvette a salé l'orote, ko finga te. Félicitations Dondi parce qu'on répondait qui sagement intellectuellement. Vous êtes le roi centimètre biloba loba, le roi mwana muke, yo zaki na tout droit. Tant on les gars na télévision fingi Karine, moto lia na ndako no sumba na ndako na osala nyoso na ndako na vu photos à la reconnaissance quand même, tu vois. Les photos à la reconnaissance. Bien et ça, le roi tout va yini Karine, biso tout le monde a tito yini. Non, c'est faux et archi faux. Tu vois, Nicolas Mokonzi ba bengana nelenga Kongo botika liko lobela ngote. Na o nyo 60 nelenga Kongo bo lobelité. Ba bengana iti. Ngalo nganga moko mais bo lobela ngote bo luka Nicolas botuni ba bengani opoani. Je félicite vraiment Yvette Kalombo na Arts wana. Je félicite Yvette Kalombo na Arts wana parce que au moni biso bat batala biso bazaba responsable. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV. Mon PPSIK de Christelle Rose Mamouniranum de la presse congolaise que je dis un grand merci à toi, Papine Solamiso, un grand merci à Rocarmier, si le mignon garçon, un grand merci à mon vieux, à moi, Peter Tandimi. Donc merci à toi Fleur la Rose Babi la Foudre Kake, ma soeur chérie, merci beaucoup à toi, merci à vous tous, vous toutes au Beaux-Arts toujours branchés pour nos Kolanda Bisso de partout dans le monde entier. Aujourd'hui je reçois pour vous Zini Kumbi donc Babi Moutolo Barabien tu es embarqué carrément important quoi pour aloba toujours au EcoCP ça Bisso Bafan na CL News TV Zini Kumbi. Bonjour. Bonjour Vanessa Moussa, bonjour comprendre biso to cholia non? To cholia. Donc moi kilo ça mais ça va quoi va tout batala biso. Va tout balinga Zini Kumbi papa veri na va tout balinga Karine Mokonzi. Va tout balinga Nicolas Mokonzi, va tout balinga Joël Basunda, na va tout balinga Bino ba charge à Karine. Non, on a rose charge à Karine, t'es non, mais fois on a rose charge à Karine. T'es na charge, t'es na mouton dans la vérité. La baronne son dans le bi, azala mangamnae. Sopi dans le bi la baronne chaque mois fouté la ngana on est dans fouta ça 50 wana. A refuta moi azini bo moi mbali fouta ka yo mo. Donc rose charge à mouton moi passé. Et ça terme moi bazo benga par rapport ya ningi bazo le la Karine vérité par rapport à Karine, tu vois. Merci beaucoup. Il y a Blaise Nteka les Boga des Stroga. Merci beaucoup. Kolembate. Paul Ventoure Mafouila. Mon vieux, je reconfirme avec Fox. Merci beaucoup. Na Elisabeth Okako. Merci beaucoup. Na Germain Kalemba. Merci beaucoup. Na Bana Potonios Walingazini. Bana Mambre Nyonso. Mbote na bino. Mbote na yo Zini Kumbi biso peto pesi mbote c'est ngoza vraiment makasi koyamba o lelo na émission na biso vraiment ya mkona lelo to mona ki déjà lobby au ça déjà premier élément avec Yvette Kalombo o abeti vraiment janvier ba bouki zoki zolo makila donc moins de réaction na autant mona ba image ezaki. Oh, je félicite vraiment Yvette Kalombo na Arts wana. Je félicite Yvette Kalombo na Arts wana parce que au moni biso batala biso bazaba responsable on tous appelle ya moi na membre mon boisan à niveau Londres responsable as avocat bato ba soutenir ba Karine Mokonzi auto benganga par rapport à ba propos na loba na télévision alobi Zini tu parles bien à la télé très intelligent finga batute mo sa musa nos hôtels mo zapi na vitesse bon na Arts Yvette Kalombo basa gina Benji ngana félicitant parce que été pe bande ko musuto mega ko changer. Au moins, on regarde la télévision, on finit par maman batou. On a contre janvier, parce que on a contre batouté.
tant on a déjà contre moto c'est que nous n'avons pas aussi la noter nazalaka on a juste pour nous la vérité félicitations à Yvette Kalombo parce que loba ina internet ça bien te faut moi ba action ça la mara neti ngape nazoka ne la moto on a obeta manko parce que na dana ba vidéo na ye on ngape na obeta manko muta YouTube ben polika quand même so totali pe na bagage na mode de vie bana bango moi me balega na télévision ko finga batu ngalo ba moi Karine Mokonza aza autorité morale internet les lots hôtel ba fille belé ba tchaka moi soin propre na biki na lo ba noter parce que yo da propre tongo na ba oyo ba tcha moi soin internet atie moi talent moi tatou moi nini parce que au bon sabia ba o balinga ba base ba tche ba tatou ba tche ba nini voilà so tali bango sou c'est di Karine Mokonzi donc tant on les gars na télévision fingi Karine moto lia na ndako no sumba na ndako na osala nyonso na ndako na vi photos à la reconnaissance quand même tu vois. Les photos à la reconnaissance, les bisos à la reconnaissance, et pas à Georgi Samba les procureurs, nous à la reconnaissance, pas à Belinda Bumba, chocolat en forme à moto, nous à la reconnaissance, na maman à Botan et puis reconnaissant dans Zambé. Donc, tous les grands garçons, tant tous à la télévision, tu vas m'amener tout le bapé, m'amener tout le sala, tout le lingate, regarder la télévision pour nous les bateaux, pour nous le ma bé pour nous bateau. Nous avons monté ma béninga, pesina na ma bénanga. Mais nous regardons la télévision, nous avons finga Vanessa, nous avons finga Christelle Mamou. Pour les mususu bazana problème na mutu mo bonga na sola ane bien ils en a sens donc félicitations à Yvette Kalombo il fait beaucoup kata loboko il nge sala bien il ça bien babuka mninga loboko mais parce que tu yoka ki na vidéo na o Yvette Kalombo abi ezaka janvier te mugote etikali rena biri liste za mulai atangina nga liste on a coulisse mais na temps ngote et na bandeko nyonso bazo finga Yvette ezana serre nga mo palinga nelenga Kongo ngamna nelenga Kongo na lobene na coulisse mais na lobane siko boy na micro na mbiki bato elenga Kongo ba okata partout ba tindele po ba ba makasi micro na ba émission zo sana Nicolas so bato salika bazi ba tindeli moto ser na nga na lega na télévision azo ser na nga dorka si rôle ndeko na nga alega na télévision finga Yvette Kalombo na gangela ki makasi dodo na gangela isi ko kota mambo ayote biso finga te dikaso pe so finga te o comprend to finga ka tendresse ngano po tendresse finga ka biso Yvette a fingi yote azana problème yote kolanda batwana elenga Kongo ba otindo finga te kolanda bango te ba na posa ba vie mais yo réputation non oza moi si ko bala lobby Yvette ça le lote ko finga te ozo comprendre ndeko nga azini na yoki na lobby on a télévision pour ba comprendre que nga so muta sali mabe na obenga na yebisi donc c'est un peu ça omoni na vie photo yebara nini to sala YouTube o kanga biso ala na jour à venir na par exemple la vie na Zakari baba baswe avant ma député le bio nga leso mi député na bongisa mboka bino mona ba vidéo ezonge la vie les loso monifia kota na moi ba stabilité ba bilo mususu eza par rapport à ba vidéo wana donc to keba na YouTube to ça l'attention na YouTube eza place auto ya régler ba compte na biso te so mutaza na problème na yo benga na téléphone bato nyonso moni ba finga ba bato oyo ba komona ba to za na bango abiri wana asa émission kuna to za na bango lobi pe na za na janvier. Vous comprenez? Tant que ça, babilo kwana to yebani. Batika osala babilo kwana. Vous comprenez? Nous sommes des responsables et puis intellectuels au terrain de l'école. Faut tout ça la différence. YouTube même abiso na ba délire tu sais. YouTube même so na bilo moi bozo ba pa en pambate. Ba reconnaître que Karine a l'équipe surtout na succès. So ba reconnaître ngo nzambe pas reconnaître ba mais tant ozo boya muninga ba yo pe ba boya rayo. Oui, koboya muninga ba koboya kayo kano tsholoba mais batebele ba tshaba commentaire na YouTube que Yvette Kalombo somba makambo abatu ani ko somba makambo abatu ata mambo Italie ya vie na été bat ba tshaka ekate mais yeli ko somba makambo abatu yo loba ni pa na YouTube mambo wana ezala na YouTube mambo wana ezala ta asengana ngoma côté la Karine Mokonzi Karine pianga ta enero Karine benga te na PC exemple par rapport au lobby na ninga charge na bi charge on a futa ndako 150 Karine ko futa nga le futi le bien mo razini et mo ba mo mbali bunda donc aux charge muto ya moi difficile et ça terme mo ba PC par rapport na ninga so ba YouTube ba délire na biso mais pour la question tuninga na mamo ko côté ba na YouTube ba lubela ngote même yo ndeza biso muta démarrer na la no bi to na ba louvre to la le besika mo non so ça muto na nzela te moni Vanessa boy donc tu vois bien ngwana. Et ça, c'est que le roi va tout yini Karine biso tout le monde a tout yini. Non, c'est faux et archi faux. Tu vois, Nicolas Mokonzi ba bengana nelenga Kongo botika liko lobela ngote. Na o nyo 60 nelenga Kongo bo lobelité. Ba bengana iti. Nga longa moko mais bo lobela ngote bo luka Nicolas bo tuni ba bengani opoani. Nicolas nde. Bengana Nicolas
Bamsu babio babenga Nicolas po bali babenga Nicolas po salicite bon ngana yebité mais Nicolas moi yebi mais est-ce que bon lobelango maramgo ya chafi ba betsa bima kila na zolo pa bendi beaucoup mis en actualité et ça actualité bien sûr mais félicitations à Yvette Kalombo. Félicitations à Yvette Kalombo. Maman on rezo kende la ya mambo ko beta boye et ko risquer batu musuba kufa to mwa mutu akufa te mutu akufa neni eza batu baza ko edikende batu. C'est bien comme ça, même ngani na beso muta finga na télévision to kuta to bundi, o te Yvette Saloba ya bisini. Soki muta finga to kuta ni to bundi, so kaza makasa bet nga sona makasa na beti. Asa ko assumer. Le propos tennis engage que son auteur na loba maintes fois. Donc internet sonde bat bazo memela onde to tika ba besa buzo ba to sa boulot. Ozo comprendre to sa la boulot. Et oyambi pena Félix Oazé quoi monstre au pena zo pesa mbote oyambi fait regola oyambi papa chéri okena kimbateng ni na kindaka kuna otaba biyelo ozo ba sodo ba bwaka okofuta pe transport okeki kwitso otala batwaka mwana nsapu eza musala biso dika okangamaka esika moko kingandi ano ba délire tonto e ba raison ni sala okolongelenga na ba raison na mon privé na ba eza na batu mususu neti na okende ko mwana lenga konga lobe ozini bana longelenga konga kenda wapi zina kenda wapi Kasité, Nicolas Mokonzi, Tozana Nicolas, et na écart à 3 semaines, 6000 abonnés. Pour vous dire que ngani na mema makambo elenga konge pianga makambo te poso elenga kongo mte pesa nga makambo 6000 wana to nga to swangote. Ozo comprendre na pesa exemple mon abi nazai go cha carburant na mutuka na nga. Nenge telemi wana na che carburant $30 mais na go sala émission ba futanga $10. Ezaki to eza passion boulot na nga. Batumsuku ba okamwa c'est $10 nina kinda kota failu aéroport na ti carburant na nga oyo bato elenga ko batia même pas un franc na ti carburant na mutuka na nga inde ti aéroport Anjili pour na ko filmer failu na Nicolas ba gaz lacrymogène ba mabanga ba nini peut-être mutuka ko fuva na risque pe ba vie o comprendre ay émission aussi ça ba futi au $10 ezali passion musa na biso. Vous comprenez? Les cas déjà tous en bon terme. Sont en bon terme na bango. La famille reste la famille. Internet donc c'est un peu ça. Mais on doit reconnaître que Karine Ndara makambo. Parce que bato ba finga Karine basala erreur. Mais basala erreur. Les lois qui Karine a bien qui na YouTube, a qui na Google, a bien mutu toi tia photo na miniature. Mutu toi tanga comme na émission ne pas bloquer. Mission bi combien de personnes va la émission na ba. So mutu bon bo saka na non. C'est marable. O ba bakino ba lobara. C'est dégueulasse, c'est triste. Mutu bon bo finga. Mais bo tchaka ba komune na ba titre na bino. Nani Juvenal a utego yamba Kari, a utego yamba nani. Félicitations Dondi parce qu'on répondait sagement intellectuellement. Vous êtes le roi centimètre, le roi mwana muke, yozaki na tout droit. Mais émission na talon bandeti sous combo Karine. Parce que Karine no bobo yarae. Non, bolo baka ke botanga ba combo Karine émission na binote na ba site na binote poto ndima. Ngato lobi na ngozini kutu yo mukolo boyo, yo mandefu boyo, olobi la Karine, je m'en fous. Je m'en fous. Vous comprenez? Batu musu ba finga Karine ba futa ba ngombon. Biso Karine kutu ozini zwa boye lobelanga na e utana mutu na ngamo mais mamsuba ofinga Karine ba ofuta bango mbongo donc c'est ça mais bino na kala batuna soto ebi na YouTube bobo ya Karine Mokonzi mais na moni ebele abatu akomboma na ba journaliste ebele baba batu ebele quoi ande ko boya mais ebele abatu lelo sko to molo akonga Karine Mokonzi biso baboya Karine biso boye na ba comprendre que Karine inde makambo te Fenega zana tozana na Fenegiti na loba oyo ka Fenega zana fait afinga Karine mais sala émission fuka ma senga bolimbisi allez-y comprendre pourquoi senga bolimbisi oloba suke Karine atia na kisi bat ba lobo Karine amute dingwe na photo mo ya kala Tracy mbelenga na edingwe c'est que Tracy be mutakisi tola na internet ite ba délire les gitro abuzo be les gitro mo to yebo na vérifier on ba tapoto mikolo ba olinga makasi ba benga papa vérifier pour na vérité biso finga ate o message jamais image mo YouTube o kazinia bisi insanité na télévision peut-être sur holandais ngo yo ka mingi na betrande sko ba PD bon homosexuel comprendre na lobelande bango parce que biso za ba chrétien so so mobala na so mobilité mbwa mobala na mbwa mobilité pourquoi mutu ozana makanisi nzamba sala Rolanda
moninga no mobali donc ebele bana mais internet to sala mission mona jine botala tala malga boye kota mais so na ndo tangelo bat bana internet no yebso na litoi cha mikoko to Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah oui. Bah preuve ça. So bolina ndo la so ba preuve non la so ba preuve. Donc biso sigoyo. Ya moni ba biso ba o to za na be to za influence. To mo logo bo ma be ba jeune bela internet influence. Alika ke mbangu. Alika asala nini? Alika asala nini? So biso to lo ba ko bona ba rena ba we la fromage biso kana système a ifo pexo. Les chemins longs tranquillement on avance. Malé mbeto zoya. Lobito ya magi pasteur Momo Sakoli azana mboka prophète Timothée arangaba avato ban émission ces prophètes si tu es à Sika Nicolas Mokon télévision est-ce que tu as prière pour la cité à Pambolicite bat ba mona image souka émission saranate en pleine pit yo ka ba te belé ce que ça la boulot à bongo et puis ba question ya solo. Vous comprenez? En dehors de délit, bat baby que zini kumbi soda bagarre, bat ba reconnaître que Karini azama kambo. Oya obo ya Karini, yena nzamene yo pe ba geba obo ya yo. Ozo sala muninga lelo yo pe lo ba sala. Bate ya biso ngoti. So ozo sunga ma para na yo, lobi pe bano obo ta ba sunga yo. Donc c'est un peu ça. Biso to ni ma Karine te pona to ba faible non. Karine ebi de que zini kumbe ba nzondo ba soli télévision ya ba minisa minene. Et puis moi na changu lisu na njili na kimbuta wana. Donc teti lisusu donc ezate ke opona naïf soton bato baleka ba finga muto ndaki ndaka finga karinde ba toro ba nyama o finga moi ça salioni moi so yo finge ba bien ça problématique te munyo so na ba problème nae munyo so na ba problème yo raison nous aboza sain non yo posa ba problème a Karine engagé ka ye ma beza sko koleka na télévision o finga tala nyonso eleki ndeti Karine ya bisinga bizini na glodito weleli elo côté. Mais Glodia les cas fingé. Vous comprenez? Na janvier ba welele lo côté. Bino mo webina za na janvier. Mais janvier les cas fingé. Siko. Siko. Donc question na ngai ezaboye. Ndenge Yvette Kalombo abeti janvier abeti pona Karine Mokonzi to abeti pona propre maman. Abeti pour finga maman Charlotte, maman ba Karine. Ndinga so fingi maman abiso. Fingi maman abotanga je te jure ma sœur. Non, qui pas major Karine Loké, on a payé rapport, n'a pas général Sylvano Kasson, on a payé rapport, n'a pas général Elvis Yakuza, on a payé rapport la laxina vidéo, ton en béto partout boké dans nos alibanda. Non, c'est ça. Oui, message ni relancer na ba nyonso balingazini kumbi ba nyonso baza mécontente na ba image elekaki à propos ya janvier parce que aza mutu komona mutu ko tangisa makila que ce soit mabe na ye et comme akamalam et lo ba ma rappelé que mona babi kosana okufu e baba to balingaka yo mutu lo ba bolamu na mabe na mais image wana ba nyonso baza na cœur à supporter vraiment comme on a ba mamba bon te sala ki bango vraiment passé malgré babi azui qui impolitesse naé mais en tant que humain en tant que journaliste au kolobani par rapport à tout ça yeba ke batu bana pote belé ba tsaka pe ba journaliste ba chroniqueur belé na BRR. Ngeza na papa moi benga na Londres avant na loba na question na benga na Londres banika Zinio eh mais s'il vous plaît je te connais pas ton wana nini olobela je suis ton enfant ton wana nini olobela nga hein naza mo anoté avec tous les respects que je vous dois non quand ta téléphone oui na kati téléphone tu vois na kati téléphone osomona donc na kati téléphone. Et pour vous dire que ils en ont mususu ce qui Yvette a sali janvier bon moi te bat musu ba diminuer batu wana nde batinda janvier finga batu ba pesa janvier conseil ba bisa janvier que janvier moni vie ezana ba réalité vie et amulai otozo sala wa total non to mina ba capacité te ezana ba na 4 5 au foot la Minerval na noté lobile musu to sali so saka muto zo finga bato bazo ko sa matro na internet oyino kana télévision do finga no ka Christelle Mamu
Poza na problème suna mutu mon songolo. Ah, attends mon Vanessa. Tout soit pe éducation, pe ça son na auto. Le quoi bana bala. Le quoi ba tout monde tangate. O yana kwa internet ko mon finga. Est-ce que n'habité. Vous comprenez? Toujours exemple à Massa en France, mais à un site, il y a un finga, il y a un simana, il y a un finga. Il est censé là, azoba nina, azoba moni, ba vina. Mais so bato ba finga na ba ba teke ba onde ba opota mamuzoba. Il so finga mutu non mon émission to fingi. Non démarrate. O ya mbara mutu nyonso donc c'est ça. Oui, merci beaucoup Zili Koumi Bambote na banani. Après simbote na ya papinzola meso problème ezate sala o salanga. Ezana o makambu ya papinzola meso. Merci beaucoup na Rosie Kawaya, mon partenaire privé. Merci beaucoup na Nicolas Mokonzi. Mon thème est Joël Basunda. Autrement dit ma popo. Oui, Joël Basunda mi go wa bengi ma popo. Et pourquoi? Oui, popo la sini. Popi. Amérique 001. Madame Abatanico, Joël Basunda. Donc salut à toi. Place Moutoua Environ comme 001. Et merci beaucoup na Thierry Nzungu. Mokonza nini Nicolas? Ah mokonza nini? Mokonza Toulouse. Moutoana karna batutu ba na Toulouse akomaka bakombo. Mokonza Milouz Pazali Rocarmies. Ah Rocarmies le beau gars. Obenga nini? Rocarmies c'est mignon garçon de Milouz. Mignon garçon de Milouz. Na soba na Toulouse. Thierry Nzungu et merci beaucoup. Soit Komboko. Paul Ventouré Mafouila. Maman nangala mona. Ventouré. Paul Ventouré Mafouila. OK, yazaka nenge mona Blaise Nteka. Kolongo la te. Tala. Blaise Nteka ne vraiment ya Blaise Nteka te. Tala. Zini mdenga jiembela nga kombo ya Blaise Nteka na kanisa te Blaise Nteka depuis anniversaire ti le suite monte ya Blaise Nteka. Na lobi na yo. To plaire Jacques. Te kolela te moni. Ton lobi no Paul Ventouré Mafouila. Il y a Blaise Nteka les beaux gars de Strougar. On comprend? Il y a Strougar, hein? Strougar, merci beaucoup. Parce que des personnes ouana. Ce qui quitte en Autriche, au moni Jorki Samba les procureurs. On comprend? Au Matili sous Allemagne, au Rokuta sous J-Sentingi. J-Sentingi, bah oui, place Sainte-Thérèse. Na ville il y a en France où on a Noircy les grands au le 19 juillet déjà au Eza ko Inda so ki kota ba basi nazana Belinda Bumba chocolat na forme moto na forme chocolat vraiment na olingana longola on a pia mutu mususu ce que zo komboko boaka eko ya le roi Joël Basunda moi si nangate mara le roi Joël Basunda Elisabeth Okako. Elisabeth Okako, salut. Chinoise. Tala, Karine Zana Batou Moko. Il y a un monsieur qui a un téléphone à télévision. Balozini, félicitations, tini langa combo. Ok, bon, descend. Au tourner comme non. Na sala ka pona Karine. Oh, ah bon? Net na mincho. Tu as des émissions à Nicolas, tu as une émission. Tu as un caméraman, tu as un émission. Tu as une émission, moni. Aïe, tout nasko aba wemba banani. Aba bafinga Karinite. Kuna wemba Feneki. Mabobi wana. Mabobi viens. Mabobi viens. Merci beaucoup na benga nene. Mabobi ya nanu. Mabobi ya nanu kolanda Feneki te. Mabobi o buchwa mipende to yo mo. Il est temps d'aller, bonjour. Oh ma Bobi. Zini papa veri Vanessa Saoma Sekitoko. Na autre question émission na ngate na autre question. Oui. Na ndenge Yvette Kalongo Betty janvier yo moni ondeli. Waouh, Bérin Rouge déjà maquilla. Au sakani coup de tête. Bérin Rouge t'es l'autre tu es non ndenge Bérin Rouge. Ça ba sendi. Donc vous en êtes 5 makas. Obi? Nicolas. Non, era na cadre d'éducation. Ezaka na cadre d'éducation hein. Era na cadre d'éducation Vanessa Musao yo moko yebi to mama chala mwana asalaka neti tolbole kati. Boyebisa nini ala ta pantalon. Est-ce que ndara bon net église té. Béret rouge.
Makila. Yemo be kutu ana bima makila yemo déjà so ki moto Yanga sara ensemble. Na d'éclipse. Akena ngo de abongo donc mutasakani coup de tête. Ah. Ngasko noa matanga. Après ko beta liwa. Merci beaucoup Zili Kumbi. Merci à Baindo Sobozaki Bele pour nous l'andabiso de partout dans le monde entier. Merci à toi Peter Tondimi. Merci à toi Peter Tondingi de moi. Babi, merci beaucoup à toi. Merci à toi Rocard Missi, le mignon garçon. Merci à Papine de la messe de moi. Merci à Fleur la Rose, la foudre caquet. Merci à vous tous, à Papine de la messe, Babi, Yo, Osaka, Awa et Maka toujours. Merci à Christelle la Rose, Mamou, l'Iranium. Merci à toi, ma copine chérie Tina Chitundu de moi. Merci à toi, joyeux anniversaire, ma grosse Siliki. Mais on est ensemble. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.